Donc tant que mon a Denise Sabimi alors makawa mai kalamba, c'est-à-dire abandaka ko bomba ya ebeli pour na mai kalamba, il s'est réservé ozomona pourtant Denise Sabima ka répondra sur makamba mai kalamba na mona biska Denise Safinga mai kalamba été makambo frère mai kalamba mona pas penya beteli biswango Tito yo kaka penye ndem tawo baki banda ko betaye banda ko sole vetu soni obisto ko pesa penyel mobala ali bomati pour mobala beto si vous appelez le mon salaka oyoki pour mobala fingo si vous appelez le moko osuki seke mutema yon ako reconnaître moi na ta reconnaître te banda le YouTube pour bon baza baba kota ko kabula mabota baba danger ba espère ya kabla mabota donc ta mwana na yata lele na mona fiongo tangisa ma émission na émission ata tangisi ma émission banda le tube la tongo parle la ko reconnaître été pourquoi moi déjà peine baza mutu banda sukisa mai kamba mutem ya bana okena bilo pa omona babilo kwana amemaki na esprit moko ya agressivité na sana ni ya ko agresser na sens ni a changer mais na yebela kiti. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, les amis de Congo Source Télévision. Merci d'être toujours branchés, connectés dans notre chaîne. Vous qui êtes toujours là pour nous soutenir, que commenter, que ça la remarque. Et ça, Rabiso bien. Merci na boss, je reste bon, il va passer sur opportunité à travailler. Na Katia chaîne Congo Source Télévision. Merci beaucoup na caméraman, na derrière la caméra. Na combo Roméo Mouchani, merci pour la présence, merci aux Ara toujours wana na bapel na biso et ça rabiso bien directement na Katia plateau nangai. Je suis avec ma consoeur au tozana na Katia plateau na biso au bon messant toujours kolanda yemo le to sangani to sali dio wala on dio to partager ba actualité na bino to divertir bino to na bi ke na ngam na bino pe bosaka ba analyse mais depuis que obiso pe to obimsa awa e osala bino bien merci ma cosiste na misa obingo bon Bertella la douce Bertella Tumba. Bonjour Natacha, Babi, un grand merci à toi parce que recevoir quand même la plateau na yo. Babi, un grand merci à tous les abonnés du Congo Source TV, un grand merci Nabino parce que boza ko s'abonner du jour au jour tant au beta moi tout au monde chaîne les mata en tout cas, c'est une grâce Babi, un grand merci à notre boss Jiré Semboni. D'accord, merci beaucoup de la présence na yo hein. Côté Makoni na Katia plateau na ngisani nga bientôt que directement tozana nous na problème mort tozana sangwa mawa na kati ya structure na biso ba chroniqueur musa na biso to kufeli une grande dame na kombo ya Nadine Turbo hein Nadine Turbo big mama hein moi c'est moi boya mbinga mnene na kati ya chronique musicale ya Congo donc autotika biso un mot pour la famille pour na batunyo so bazana na kati ya structure ya chronique musicale. En tout cas, tout d'abord, non, le c'est qui tout d'abord passé, comme on a des connaissances à moi aussi, habilité, subitement une crise, et puis à perdre les abonnements, surtout que Koufa n'a pas âge moko, oh non, que non, peut-être, oh, on zamba bon, c'est plutôt que âge to, oh, Koufi, non, ils ont âge mon zamba bon, ça pour n'abisoter, parce que, surtout, t'allais bien, zambabi que mon tour, vit naïe sur ces terres, ça 20 ans. Mais tout le monde, âge, bisto, comme Koufa nango, 30 ans, 35 ans, 20 ans, 21 et ça aura vraiment pas si mine collé, en tout cas, babi, tout ça vraiment, na katina mode day, tout au bout, sa calamine était angélique, et aujourd'hui, c'est le tour de notre, Nadine, notre Turbo, en tout cas, Nzambazoka Lokum. Tout ça, est loco moko lobate, Nzambazoka Lokum, et puis, on a profité d'un peu ça, mes condoléances, na famille Mobimba, il y a Nadine, et puis, na biso côté, na biso, journaliste, en tout cas, mes condoléances, tu es quand même, mais causa toujours, na Kimia, Nzambe Moka, et pourquoi Zuye. Vraiment, Zambayebi, pourquoi je merci beaucoup. Bertella Tumba pour la mort. Moi, notre Kobimsa, Ngapé, n'a directement présenté ma condoléance à la famille Mobimba et Nadine Turbo, la famille Mobimba, à chroniqueur, journaliste, Nyos, Otozane, tout ça, Limsa, Morona et Patiki Bisolelo. Bertella directement toqué dans ma Ezoleka, na Katia Net, parce que, Elo est 25 ans, ils ont une actualité.
Mama pasteur Mike Kalambaye, tu es monsieur ça me belé mais toujours capé toujours mais na kati ko yoka t'occuper pasteur Denis Lespe ayi na maramnaye. Il paraît que Mike Kalambaye azana bana karami balete otoyebi akoko zana 3 ou 4 bana. Les lots révélations les bimé pas et pas ya pasteur Denis Lespe au bison ngana otoyebi te peut-être bande comme soupe bazaki surpris akoyoka un mot pour ça. Tout d'abord, Natacha, zala bongama non bien, na bonga vraiment na bongama. Omoni Denis Lesndenga za batumi ba benga kae ba considérer makamba lubarati. Biso stokenda na ba lire car ya pasteur pétage. Mutali boma tipo makamba lubareza na son sting. Natacha, mining na pambate. Soki ozana vie moko zo sala ya mabe. Peut-être ngana yebiango ou soit mutu muswa yebiango et que s'éclater ka un jour. Denis les soins peut-être bat ba monika lokola mutu moko ya na ba base aya bimisi makamba mai kalamba et kazana bana 3 ou 4. Mais pour moi je peux dire que et cause à d'autres part une vérité Denis les saye nango mais to ndima on a noté parce que to yebia ya toujours na ba base. Denis les soano batu ba mona ke mutu ya na ba base ngana mona ka za lokwa mutu mo ba chaye pour exposer ba vie na bango ba pasteur mais siko ya sa ela ngona ndemo mabe ya e barate aba chaye wana pa bimisa ba jeune ba salaka abimisa buzo ba la bango mais entre yengo pas na kata monde lisumu aye ba te yetanga za ko exposer ba ninga bien sûr mais ya ba te ke yepe akaza kata lisumu donc vous allez épargner. Donc tant que mon a donné sa bimi à le makawa mai kalamba c'est-à-dire abandaka ko bomba ya ebele pour na mai kalamba il s'est réservé aux hommes pourtant donné sa bima ka répondra sur makamba mai kalamba na mona biska donné sa finga mai kalamba été pour mai kalamba imbala mon cause babilo moi si ki la bataille babilo ko azu na mona biska donné sa finga mai kalamba été ce qui est totally bien quand ninga lobi ke ba azana bana na Cameroun azana bana musu mama ne musu azana Angola. Mais quand ça n'a pas solo pour vivre au bazo mené est-ce que vivre au bazo mené ou ana ya bonzo to partir que parce que pose dans côté kabilembo par-ci par-là. Berté là quand même tout ça non bateau. Et ça la vie naïe ou pas mais quoi qu'on exposer parce que jusque là tu es mis bana auto yé bizarre bana mi balo à botina peigner. Peut-être regarder qui s'écrit wana ils a famille naïe ils a ya bateau bazara pembe mais quoi qu'on exposant pasteur Denis Nenga sali au moins que ils a pu provoquer en même temps pasteur Mike Kalamba na ndinga ça déjà na ba problème te ko provoquer na ndeni tant yo mto sala mabe na yo ozana ba problème na uti nani e uti na mabe yo mo salati potika biloko na bozolo bakana le Mike Kalamba akosala crise a uti na ba problème bokozong se ba commissara mabe ba commissara noir rouge te. Les problèmes chez nous les Congolais tolinganga nini au moni loko eza mabe muto asa mabe meto to pakolier mafuta ya on to moni Yvette Kalombo mikolo ayena ya Mike nazo yebate nazo se poser des questions ya Mike wana Yvette Kalombo baza yana leki na Mike Kalamba yaza cousine na ye baza ba parent jusqu'à présent on s'est posé des questions pour départ badaki émission kana ya Mike. Ya Mike c'est normal ça vient à quartier vient à Lingwala. Ya bana kala bana benge ya Mike. Et puis ba ekolo. Ya totika buzoba ko totika buzoba. Omoni mabe ba bomba mabe te. Tant Mike Kalamba azo sala mabe il faut que nous puissions le dire afin que aye bandenya ko tambola. Yobi combien de personnes au bazo au balanda ka bango na sim. Il y a combien de païens au bazo kokokobongo la mité maté à cause de nous les chrétiens. Hein? Tous on a les cambolobi que Mike a outil déjà na ba problème. Ba problème na outil di à quoi? Na ye morote. Ngane na zaboui. Na sali nga mabete. Est-ce que mutu moko ya aloba mabe sur nga na internet? Mutu moko ya aloba mabe sur nga na télé? Oyate. Nous-mêmes nous avons cause ya makambo ezo komela biso na vie. Mike Kalamba c'est ce qu'il doit faire. Azonga ndila ya nzambi po wana kutu azomona o eza mukie eko yasu ya makasi ya koleka eko koma donc plus pur ozomona eko koma plus pur. Denis Lessi le premier chez Denis Lessi Izarani Denis ça hypocrite tenga le comprenant Denis ça ouvert mais ouvert na ye eko memaraye un jour en enfer aye ba kosani musala punda ponga na côté Denis Lessi na côté ya Mike Kalamba ite na côté la bango c'était parce que bango ça ba mbuma ya kopola.
ayebake ouvert na ye et remet un jour en enfer. Bango baza ba star ya YouTube. Papa comment dire ba star, ba pasteur ya star ya YouTube. Ce que ma na yebi sa ba traitant wapi. Ba traitant kana YouTube. Ya ngombo ni derrière ça y apakoli epakola ma beti nzondo na ye makambo asa na via ko si ta le bien vérité. Les problèmes que akende ko reconnaître ka ba ndenge toza pe na besoin ya o mususu Paul Olangio ya maman Olangio. Pasteur Paul Olangio. Toza na besoin y pas que ne ko reconnaître pe moi na ye. Mais Bertela tongolo ba bon os exiger mutaki ko reconnaître ba na ye. Bon somme tozo reconnaître que moi no azanga te aye juste pour créer les problème. To que non moi muke place au côté na ya Paul Olangio. Et il y a des mais tous en confirmation, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des tests ADN? Bon, pour y avoir il faut reconnaître. Il faut payer ça à temps à temps. Tu as mis mon salat. Tout le monde reconnaître parce qu'il y a des bouillons. Il y a des bouillons. Mais moi, salat, je vais payer la Paul Olangio, bon, test ADN. Bazana mbongo ebele. Église wana biso, église à maman Olangio. Ngai ma grand-mère ti akufi nini mutamamo langi babenga baba nani ba CFMC donc akufi ti na matanga la ye nako boya ngoti po bazana ba association na ba soutenir abatu makasi ba yaki vraiment na appui na bango moni que non c'est une église moko eza bien organisée mais les problèmes en est c'est quoi na kati église wa tozo finga bango te les problèmes zanini maman langa yeli biso ayela biso babenga ngonini déontologie moroboye o aza pembe no aza ndoki bango bateli misaki ndoki makasi so ina yebisi yo po kongola kabela muto ayebi te mbongo c'est une affaire grave fona tana yebeta dame na yo na ko ketembe pardon pesi te mi ngate dame ta kanganga sko biso tozo prier bino bango batea biso ni baba biso nini toza supérieur que le diable ozomona. Ce que tu as supérieur que le diable. Yo zote nga ko kabila ndeko na ta kanga yo. A bloquer misana yo. O mwani, yo ba na nzabe mingi tozana to tangwa na kati ya père. To tangwa na kati ya obanga. Mutu moyen akende asalika mo ete pa obanga ni bandoki. Kende ba prière ba église de réveil za la kaka motwe. Muko musuba moto ane tumba biso moko. Tuna poigne. To be la moto, biso moto ba numba dimension très élevée. Tobe la moto misala diable za kati na biso lokuta. Tobe la moto yo wana kuno keno bimana tata batu. So yebisa na moto na etumba na. Mais tumba tobe la moto. Et ko tumba nga moko. Donc église à maman langue bazana devoir ko sapo nzamba ko tunaka bango maboto bakabola. Yon ako reconnaître moi na ta reconnaître te banda le YouTube to po bango bazana baba kota ko kabula mabota baba danger ba espère. Ya kabla mabota donc ta mwana na yata lele na mona fiongo tangisa ma émission na émission ata tangisi ma émission banda le tube na tongo Paul Olangio reconnaître été o mona l'église presque ils na limité wana kala mingi to mona ka omoni ndenge nzamba sala na tangu ya pharaon ne tanga kabola ka maye po bana Israël baleka babelo ko esama na l'église nous a limité incendie ce que tout nga incendie ça mandé et kabola cher côté kuna ndem tezwa moto na ba pasteur wana ba ozika ba fidèles ko ba bimi Bertela comme pasteur comme pasteur c'est clair c'est pas bon moi maman non lo beza makambo bango ni batea bisu bakate ni batea to za bazuba to za ba idiot te to kangaka babi les paroles s'envolent les écritures restent tout ça ni to komaka pasteur atea ki biso le sur la fidélité bina biso fidélité tout ça ni to linga baninga na biso pe to kabila bango ata ba ina tout ça la to zongisa bo ozomo to za la bi to tambola be to marcher na bosse bilos to kangango ce que bon ba sala bere makata biso ba to za bazoba to kanga makambo batea biso ti lelo ba pasteur ba otambo na kata buzoba c'est parce que nous les chrétiens to pesi bango courage wana po tala maka mai kalamba ya sali mutakalize mai kalamba mutakalize mai kalamba mutakalize asengi biso pardon on a compris les enfants de Dieu to moni c'est bitement to moni mai kalamba na kati église ba fidèle daddy depuis to yekola mwana anglais ya daddy to lekana bakolo anglais daddy nesika mutu mota ta yeba te daddy omona ntuke loko sali
En tout cas, il faut les kalamakula nzambe. Là, ceux qui ont ça la reproche nada dina bango, c'est pas la télé qui dit bon yebisa. Bien sûr, à pécher oui, bien sûr va mutakaliser, mais quand même nzamba boya rabane. Tazon kalamakula. Butenga na tunyoka buzoba ne lekara wapi. Tena to buzoba ne lekara wapi. Lekara na kati église Mai Kalambai. Na télé. Bilo on est au monara na internet. Bien sûr, mais quand on est pasteur, on a les bossois chers à zoter à zoba, toko lemba yote. Donc, et ça, nous avons dans sens ni. Bazo pesa bango courage, biso ba fete, bazo pesa bango courage, mo ba koba na buzoba. Parce que des églises comme des églises de Mai Kalamba, des églises de Denis, des églises de pasteurs, les prophètes les plus populaires en Instagram, ah comment ko defa ba père spirituel, et père spirituel aye ba na rasta bomba et Roland dans la bomba et jour à pas que kamu singa biso to kende pas que to moni pasteur na bien si père spirituel na ye, ba tous pour recevoir bénédiction ba papa na bango, mais on était étonnés, to moi les prophètes les plus populaires ayo za bénédiction père spirituel attaquer bien tout michel retourne à yo père spirituel na ye ozo diembe ozo mona tant to ça nata c'est na si ça idée nanga tant to ça bilo kabiso ba fidèle surtout télém to bi que non au moins le revenu mi sabon mi tout ce sont les offrandes que nous donnons parce que les églises va vivre na ba offrande na biso ya to pesa ba offrande ba ko sabio les églises des réveils to pesa ka ba offrande to za na ba offrande bandaka na ba niveau par niveau. Ou comme la catégorie, il y a quand même une offrande de 500 francs pour les catégories. Il y a une jeune fille, vraiment, une offrande de 500 francs dans la Sibie, bonne église, dans le Kabelo. Poani, offrande est par des montants. On a 10 000 $, les cas, eh, bah, c'est un ya poids. Ou bah, y'a un god qui t'a à la cabo. Bah, on va passer à pasteur, mais tout ma casse. C'est nous les filles. Pour ça, tu dis que non. En tout cas, l'église, tu as côté, on soutient. Il y a une église catholique qui est à Bouzobana. Marito za makalomba bomba na ba vana kata iprokuzo ko yiba mabya sangu mote puis mabya sangu lo ba kufa leto monaka ya Jean Paul II akufa to monaka bomba azana bana par-ci par-là est-ce que tant akufa to yiba azana bana to yiba ngote l'église qui mbangi c'est malgré tout ba kabwana baza ko bata mokoto koto yo centre koto yo so kama bina ba beta na ba internet ba télé c'est nous les églises des réveils to koti ba poison to koti ko lila. Maman, tu as une question à Zana Bango. Vraiment, Berthéla, vraiment la décision. Aux Zana Bango, tout le monde des choses Zana Bango, ça vraiment na posa roloba, mais tout le non par rapport à pasteur Mike Kalambai. Moi, bah guerre réseau, il y a déjà tout le monde, Madame Peniel, Madame Naé, ex Naé, ça qui live pour nous dénoncer. Nenge Mai Kalamba ça que fora zo bana a interdire pour mon bana tout et puis ayo soulever point moko etika ki batunyoso oh vraiment dérangeant ki batunyoso tant on va ki na âge à 17 ans Mai Kalamba excusez-moi Mai Kalamba a violé par là tu comprends que mariage au basala c'est juste parce que ba viola qui est obligatoire pour nous honorer ou bien qui mariage il y a coopération, il y a COP, ou bien par exemple, il y a des gens qui ont bolingo, malgré viol, les gens qui me mettent quand même, moi c'est plus moi, c'est les qui par rapport à la révélation, bon, on a part, il y a pasteur Mike Kalambai. Natacha, tout d'abord, et là on est tous attendre dans mon viol. Mais viol, ça va aussi sous sentiment, et le roman, na ma casse, on dit mytholingite quoi. Ce qu'on dit au monde a Peniel, la façon à y la ka. Il va dire mon tout va violer. Ba viola été. Nazala ngate mais quand on a tala ke boy. Moi so tali muntu. Bon, était que nazo zo parti il y a frère Mike là. Yo za parti mon tout. Na parti mon tout non pas bon parce que bon je ba mbuma ko pour la mbuma mo ya récupérer exact. Mais pourquoi pour violer ça moi aussi moi aussi bah violer bah ça c'est le mot ça pour ça n'a été tika bisoko penya ba violer landeli penya za mutu mo alinga ngo ko tale boa mutu mo alinga ngo makasi ta eza mobali muso ko ye eloko pe kutanela pe bisoti you know mono ngote tala eza mobali muso ko ya bo abandi obo pardon et comment déjà ni violence ani en forcer yo maintenant ce quoi comme un niveau quitte ici. Bon, excusez-moi pour le terme, hein. À Kitisi, à Bani Makam, tu as commencé à faire des gémissements. Les amis, il y a sous viol.
Bimbe bo CP non déjà cas ya Peniel. Soit mon qui violait, Peniel voulait crier, crier à tes poignets. Ceux qui violent depuis longtemps, Peniel pourquoi accepter que Mike Kalambala balaye? Pour nga muto violer ngai, tous à la maïe na bomoto. Nga muto violer nga, je peux jamais accepter les balles à muto moko violer parce que même à la maison je ne serai pas heureuse. Yongo mona kouté na makambo. Pour azalo kwa moi si Mike Kalambay a satana te que na vine un jour ko balaye. Parce que moi si moro boke Mike Kalamba oui abandé ko rêver te que na na pression qu'il faut na bala ou bien batu bandoko lo batro ou bien na ça qui boy oui et ça pour le tout que Mike Kalamba a bala ki bongo parce que non peut-être que ça bimisi makamba viol wana et ko sala mabe na bomo bilo na ngaba buzo bana ngai omoni donc Mike Peniel aza une femme de rêve pour na Mike Kalamba été puis aza une femme de rêve pour na mibali misusuti. Comment ça, femme de rêve pour un bem souté au katimba mo bende. Au moins l'on stole le batebi ba condamner Mike Kalamba ba condamner Mike Kalamba na pas kolo mafuta te je sais un peu de éclairci ma kamnenge ezali. Ba timba condamner Mike Kalamba mo bali mabe na uti ko mona ko yoka ifongi. Oyebi ifongi non Jean-François ifonga bi Mike Kalamba est maltraita nani Peniel asala boye ye Yvette Kalomba ke ko lobo makamba ba ko kote la Mike Kalamba azala maseke bino nde bozala maseke na ondima na ko kindo ki Yvette Kalomba ki bino ba paste bino bozala maseke makasi maman mobali au moins le ko ba biso nini mobali ba changer comportement te. Les problèmes que les gens se tournent, ils vont tout la question. Parce que les comportements de ah, il y a un moment qui mis tout na bon. Il y a un moment qui m'a les gens quand ils sont dans le battre, ils vont le bas, quand ils sont battre, ils quand même non, quand ils sont finir. Non, non, quand ils sont dans le battre, mais j'ai compris cette chose que mon bal va changer comportement. Dans son sens, mon bal a le rôle la chef, mon bal a ami qui beaucoup dit, oui, bien, alinga kokonza makas. Ce que ton yo kuti mon bal a un caractère, n'est peut-être affimaka. Yo yakamba morote mwendo zana na lingile loka otika cigarette wana soko tiki cigarette te ngana to boyani iye simba te siko mbala moni impoli siko biloko no sone bisani bisoni ben poli mbala lo bane verte lo mbala mabe manini impoli maintenant ko ya lelo papa lelo po fumer mingi lelo ko fumer tate yo pena ko fumer o meuble mo ba jemo bo o meuble mo tendresse mo ko bi malé mo sani moi c'est dans la ligne na filmé encore même ko bomba tiens les masani oh ti ko filmé c'est ce qui manquait na Katia Peniel moni to lo batte que Peniel balinga ki na 17 ans azaki non na maturité papa botika buzo bako na mbujima ils na basi baba na âge ba 15 ans 16 ans akoli na Katia ndako libala aboti ba mi bala mbujima pour ozoyer peno kanga ye pena boye peno va qui me faut à moi si oui, comportement ni ba vivre non na basi na bango. Moi j'ai mon oncle le que moi si pas na bon mouvement ça esclave. Oui, comportement ni ba vivre na basi na bango. Peniel ko tale boy. Ana moi si ma cause na kwa libala ti. Tout d'abord ko tala Peniel ça impoli et côté na kata makilo mais impolitesse ça le genre à cancer. Et bébé si ba poumon et bébé si biloko nzoto pour comment na ka Peniel ko ba ko frère Mike Kalamba aza na raison ko nyoko la Peniel makambo frère Mike Kalamba mona pa Peniel beteli bisango non te to yo ka Peniel ndem to ba ki ba banda ko betaye banda ko sale betu raison ni obisto ko pesa Peniel mo bala ali bomati pour bala beto si pour appeler lo mon salaka oyoki pour bala fingo si vous appelez lo moko o sukisa ke mutema. Pourquoi moi déjà Peniel baza mutu bano sukisa Mike Kalamba mutema yanga bana okena bilo ba ku omona babilo kwana amemaki na esprit moko ya agressivité na sani ya ko agresser na sens ni a changer mais na yebela kiti ayebela kiti to yena za ya kakuta ya Mike Kalamba na kindumba na yakuta Mike Kalamba bien akuta ke be ya ki star na akuta ya ki star ya kindumba na tout d'abord ba yemba za ba vrai ndumba ba le sur bien tongo. Oui, j'aime bien monter quoi. Attends, on va bah séparer la musique profane et la musique la chrétienne. Maman, t'as la ou la préférence de ma frère Fali. Na préférence de ma frère Fabrigas ma bide affilée. Ma frère Fali, ma frère Fabrigas. Na préférence de pasteur Kofi Olomide. Na pena version avec la version de Kofi bongo la mutima. Et ça ngai sengo. Oyoka. Et surtout bon so ba bongo mutima bazonga rapia mobimba. Et ça ngai sengo.
que par rapport na bango na mona mususu ayeli biso mundele ndundu ami bengi prophète les plus populaires na Instagram ne sika zatana alba que non aza les prophètes ou abongo si baté bémité na Instagram vraiment na kati ma chérie to que non pe na maman non c'est comme si bango nyoso balinka bakoma ba star bakoma ba star internet ba lobela bango makamso ya retraité na kuku mais bakoma traité en poisse ndeto moni frère Mike déjà na par rapport à live na salaki koko s'adresser na ami na ye option stoyebi ke bazaki vraiment ba pire Moïse Mbiye kolobane ke quoi ba propose sur lobane ke yo est-ce que koko tomba miso no lobananga donc azo koko kebise ko traiter lo ka bon na miso abatu c'est comme si bango mo pe bazo kundolara makambo mambezo boto et puis qui star ndezo sala bango bongo toni internet ezaka ka teke internet ndeke ba pasoli bible moni bible ba église de ba passer de rêver de ba katiro mike po nyonso to sala bible e kondana na biso bible zong sala biso anzela bango skoni baza batanga su bible ti tunanga nini kende mutu lo kwa deni lesto ke to sala une émission banda tongo ti 18 ans yambaka ba journaliste mais pendant kaza na kilté ça matangi bible et on pas été abiso na cher kende pas John Ngefa azana kilt na junga na sala l'émission jour ya kilt na bomba na ngata sala l'émission jour ya kilt ngamo na se poser la question est-ce que papa atanga ki bible azana oh abenga no to benga no na no pasara to la asala l'émission kuna sila ye to si l'émission 17h mutake matana chérie bisanga qu'est-ce qu'ils nous ont prêché Moïse Mbiye c'est un hypocrite. Maman, yo tant arabe kombo. Pas de problème té. Au moins nous avons même parce qu'on a pas parqué. Pour moi Kamba ou to quand c'est déjà moi qu'on a bisou. Bien sûr. Oui, autant que c'est déjà moi qu'on. Pour rappeler vérité té. Le parquet céleste existe maman. Le parquet céleste oh Mike Kamba encore rien avocat n'était. Mon nzembo avocat yemba wana. Avocat nzamba ko wanga na ye. Moni Nzambe, Mike Kamba yapenda ba wangani. Moïse Mbiye yepe ba wangani. Les prophètes depuis populaires en Instagram a wangani. Au pétage a wangani. Ce que tout le monde promet, ça pas ces années. Bazongi pas diable mutalo tsinda ba diable bi na yebi binoti. Tala de grenade diable yebi bangote. Ba guerre des esprits au sang c'est parce qu'il va passer la Bible. Ba pasteur sous na nzela te. Ne singa kuni na zabo na nga pasteur te. Mais na yebisio na je mène une vie au ba pasteur bazo menete. Vraiment. Yebi sens ko makambo ba osala yo so mona frère fali pour ba mutakaliser pona ba dobenga ba frère et so mona frère fali pour ba mutakaliser Kofi Olomide a raison on lui a posé une question sur Mike Kamba ba benga pasteur Mike Kamba oh wala Mike pour pasteur on a bi pasteur petit nanga tala yo mosai na Nzambe ba to ba reconnaître te koza pasteur parce que un brebis on les un pasteur ba reconnaître kaye même matin te ba taba lui te au pasteur mais tant ka muta moni yo il sent déjà le Saint-Esprit en train de marcher sur toi ils ont tambour ils ont sopa na makolo mais ba on ba sani ba boma ka Saint-Esprit mais ba tumbi li sous Saint-Esprit ba moto ba belelaka Saint-Esprit fonctionnera sous te on moni bazo na bo so na bo soto les types on n'avait pas besoin que to yo ka Mike Kamba la biso vidéo on a aya sur live ezanga tina ngato na moni live ya Mike Kamba je me suis na satana bi ayo côté ya biso na ta ba komi ko expliquer biso ni baza soka edaka Moïse Mbiye et tali biso te parce que ba edaka muto azande ko na yo omoni muto ande ko no azamino ya kati ne okoyede muto peut-être na liba loko pe comment pe muto peut te aider mais plus za ozaka proche na yo ozomona ako yeso na ko expliquer sur ba vidéo ya Zawadi ne Zawadi yakina ndako ya papa bonibo alinga so biloko za montage alinga so biloko ke biloko za montage pe azo ko estirer biso assurer biso essayer à revenir avec quoi c'est à cause mais on a la preuve tangible pour faire comprendre nous que ça la preuve ezanga tina ko sifisanga c'est des matières na YouTube à cause c'est des na sauté to yoka ki déjà explication ya Yvette Kalombo ndenga éclaircir ça qui par rapport à image écoute tikanga na linga te yebisanga relation c'est la nini nani ngata okota buzo ba relation c'est la nini rôle juste d'année ils a collecter l'information traiter et puis diffuser il va être temps à collecter information sur vidéo en Natalia Ngobie à traitant mutu da benga derrière Mike il y a déjà quelque chose qui se passe là-bas oyoka aibia na suka sona sisi Mike Kamba obeta mwa boy oh yaya obeta mwa boy a fini nga mo likasu nanga omona et rappel pour le côté Mike tala même Dieu hein
Tant au sait la Kanzambe, il y a toujours les intérêts. On vient auprès du Dieu, papa mboula biso, après sa biso et sengo, après sa Bertrand Tumbalibala, après sa Natacha Libala, aux hommes bloqués on est là à Panzambe. Et ça fait le cas bon de pas Maïka, parce qu'il y a un intérêt. Ce qui est intérêt, moko ya mafia, moko ya mbongo, moko exacté, ba oyate. Oyoka. Ngana côté la mutu, il va être calme parce que ça soit mascarade, il y aura un poteau sur notre propos, il va être touché, ma quand on propos, il va être calme, il va être abîmé. Abi, Zawada yaki nandaku. Asali ba video nga azuka place na kangaki wana amati likola mbeto ya Mike biso so bengo ya Mike pour biso ya biso nyonso ngo za papa na ngaza ya Mike te ya Mike azalaki na profond sommeil Natasha kane yo zawana wana profond sommeil mutu mama ti kwa mbeto yo yo kate siko ke no koloka ok non pungwe c'est Mike amba jour là que non pungwe a que ne ba tellement fatigué tous on ce qu'on a proposé musabi nini zawada zuli boko yo kamali le côté qui Mike ba ka fara tangama zawada zuli boko na ye ache likolo Mike kalambai mama ngane na lali boy mutazi le boko ache na tolo na ngai le boko na ngai le boko mutu te mais le boko a mutu wana o simbiango o yena ngo sala ngo transfert chez toi mama yo kate c'est qu'à droguer Mike Kalambai. Yebisaka ce ba droga qui au Mike Kalambai, tu nous dis simplement la vérité. Pour bon, il va pétage. Akolo ba vérité comment tandis que maintenant ce bazo condamné déjà. C'est ça le problème. Ndeti boya azo yazo ça la vie aux intimatés. Ce que ça le membre drogue. Faut condamner Mike jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. Pour ni oui l'homme sous ce buzoba muto sala toujours notre commission le quoi Berto tu on a katia lipa. Tout comme son Bertin, tika salité à monter à la salité. Oyoka. Tika buzoba monter à buzoba. Omona. D'abord tika so buzoba mascarade wana, penya la so buzoba ta kangsa batu minoko, afinga batu batu. Penya so fini so tout fa kangisi minoko, je comprends bien parce que azane mutu moko azane impoli. Pour nga ma parents on a bosso na boti moi nanga je te vois en train de faire des lives comme ça dans Kokangote. Dans un moment même mes parents ne ba coca kete. Ya Mike m'a appelé donc la coca qui était on va finir bongo. Au monde. Vraiment. Vraiment Bertela Tumba donc na sentir que oyaki vraiment kolobela ba ça nzambe ba de so bazo luka succès na kati internet bazo créer makamba jusque la solution peut zoamité. Mais tout comme déjà vers la fin émission na ngolo ba moi lilo ba suka parce que bato bata so bazapeka ba pagano te ba chrétien aussi bazana ba bazaki peut toucher na ba makambo yo ba ope bazo ki mo kondime kitaki par rapport ya ba makambo leki na ba pasteur na biso moi lilo ba pona bango et puis ko fortifier penza bandeko baningaki bazonga moi sima na makambo nzambe. OK, message de la fin Isakarake. Peut-être watumi boromona peut-être bobike Bertela ya fingi Bertela sali boyeme tu fingiti. Le problème est que tous on a besoin que bazonga na makolo ya Yesu. Nazaka pona Mike Kalamba été mais tout le pasteur des églises de réveil bozonga na makolo ya Yesu. Auparavant, on n'avait pas des réseaux sociaux, on n'avait pas des Twitter, on n'avait pas des Facebook, on n'avait pas des Instagram. L'église primitive, tout le qui kobongo la mitema. Ba frère ba bandaka ko mema ba bon alonge banda kasavu butingingir bana mutu akena na église le yo tozala susite to koma ba orgueilleux na ba orgueilleuse ba sœur ozomona le lo koma ta sœur pas kombola ta église et koma pasteur koma na kati orgueil parce que sur ces années ba pasteur maté eza bien te lo maté à repentance d'église et lis-moi et koma kanzamba ko pambolo atana uto sama sumu na ngana uto la na mobali ya batu. Na ye pasteur peut s'en prophétie au kobala serre mais pendant que na ovu na mobala batu basaka na nzambe te nzamba nzambe ya ordre ceux qui bokoyoka vraiment mawana biso ata mawa biso biso bato bongo limité mato ozonga souci maté parce que même bibi que le sali est individuel ngana ozonga simaté parce que Mike Kalamba bakangé mutakalisé nozonga simaté parce que les prophètes les plus populaires akenda ka sali buzoba mobo nozonga simaté parce que le pasteur pétage sali buzoba mobo mais ce sont les païens de tous en abona passe parce que fait ça monnaie ko ça ba moni que païen moko boye abongoli mutema oyo Natasha donc message nga sûr que tout le monde que na église
bon que ce soit un message ba miracle voilà te voyer la rabiso bo biso nyoka bo biso libata bo bo mutu pa wanga na bi que ça ngo yango te za faux et to liba miracle on a mais le plus grand miracle qu'on a besoin de c'est que muta l'équipe là lobi que ngana za ki nganga moko bonati ki masum parce que les prophètes les plus populaires à Teya Kingai c'est ce qu'on a besoin Mike Kalamba on n'a pas besoin que tu puisses revenir encore avec une live musu sur Sika pour éclaircir ma comme sur relation oui on n'a pas besoin de ça Peniel ba marraine na yo na YouTube azate ba parrain na yo na YouTube bazate on n'a pas besoin d'expliquer parce que ndenge monaka passe dans ka libala va chercher tes parrains va chercher tes marraines parce que bon on va soutenir quand on a libala c'est pas nous. Donc je profite sur cette occasion à ça. Merci Nabatunio Sobalandi Bissou en tout cas un grand merci à mon boss Jirai Semboni depuis les États-Unis, un grand merci à mon corps de RVK Bamba, un grand merci à Yannick Massala Jack depuis Canada, Babi Bertela la douce Azakawana. Si vous en avez besoin peut-être ya koyamba une émission na yo, vous en avez besoin que peut-être ça va conseil moko privé, mon numéro est plus 243 81 20 31 255 plus 243 81 20 31 255. Vraiment, merci beaucoup Bertela. Bertela Tumbala Douce, merci pour ton disponibilité. Merci d'avoir abonné sur la télévision. Vous continuez à s'abonner, vous liker, vous partager et vous ça la biso bien. J'espère que nous sommes lobby awa. Boyoki, kofinge zaikati, je crois pas. Muta finge zate donc il y a juste un conseil. Donc quand vous venez avec vos parquets, je suis là dispo pour vos parquets. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à toujours branché, connecté. Je dis merci na boss, je reste mboni. Je dis merci na caméraman Hervé Kabamba, notre cordon. Je te dis merci. Merci na baone Soubazaki branché ou bas soutenir Arabi, ceux de partout. Je vous dis merci. On se retrouve prochainement.